Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, Bandekonyo, Subata Arabiso de partout dans le monde. Site Namno Yamakasi, RD Congo Info.fr, Babi, site Ezarotama partout dans le monde et tout le monde est d'accord vraiment. On continue toujours ma émission na biso o to zaiko sala o nga na ko sala na kati mboka na biso Kinshasa Babi Kinshasa lengyo wapi vraiment. Je salue vraiment bandeko na ngo batala nga na poto ma copine Dodi Chama vraiment toujours n'attend Babi longe ba bébé moi ce qui toko en topoli bana bosani te vraiment les lots zo sala émission na bino o bolingaka o boza toujours n'habitude de rotalanga Dani Tsunami la journaliste la plus puissante vraiment bozaiko la émission Nabino qui est ouvert vraiment le lot kolobela babi ba musicien ba artiste ba mission ya mboka na biso bato ba embara bien o ba album ezo salama o esalami ba o bazan na studio ba yo batunu so baloba vraiment tika to lobela bango parce que eto kindara ba boîte to binara ba nzembo wana eto kindara ba fête to binara karababi to boy Robina. Donc, place Bozali, vraiment, Nebi qui Bolanda, émission, on a site Nabino Makasi, rdcongo info.fr. Vraiment, vous avez toujours connecté dans le site Nabino Makasi, un petit grand prêtre, c'est Zanga Dimbote. Les lots, Tozolo Belana, nous. Notre père, mais notre père aux titres et album il y a Papa Wemba de cours vraiment papa respect na Papa Wemba vraiment merci Papa Wemba donc voilà Papa Wemba na kenda concert na ye na nsele abeta kitoko abeta ki banzembo na ye asika o ezali ko sa pe impact na kata Kinshasa bato bazali ko binango Papa Wemba o yemba tous les dimanches na Freebox donc bato baya ke belé mais dimanche o abeta ki na nsele tozali ki wana longo tozali ki na mimiciel bato belé bazali ki wana vraiment bato poto pe bazali ki mingi vraiment kuna asalaki vraiment plein Papa Wemba ayemba banzembo na ye à notre père vraiment oyo album na ye et bimaki et puis ils ont continué toujours ko sala boyebi ka ndenge a ezaka donc partout bato bazali ko kende bazo bina banzembo ya Papa Wemba vraiment tozo féliciter Papa Wemba na âge na ye azo sala banzembo bien mungongo na ye zo changer te azo continuer toujours ko sala banzembo na ye ya notre père vraiment merci beaucoup à Papa Wemba de cours vraiment merci na nyoso zali ko sala pona Congo pona banzembo zali kosala na mboka na biso voilà tokolobela sikoyo Papa Chéri Motopamba babi Papa Chéri Motopamba a connaît pas à demander il n'y a rien en face Papa Chéri Motopamba babi Papa Chéri en tout cas Papa Chéri merci na ndengo ya mbibiso na kataki merci na ba concert merci ndengo ya mbinga na mimiciel vraiment c'est pelisibiso Papa Chéri o c'est pelisibiso merci parce que aux arano Motopamba Papa Chéri Motopamba balobi bazui wapi a connaît pas à demander mais il y a rien en face donc Papa Chéri babezo inda ngamona za na kata studio Papa Chéri a une autorisation na côté vraiment na kata studio na ki na répétition vraiment tous ces albums wana eza catastrophe donc ekoyinda Papa Chéri vraiment denga bini sarabiso na ba concert na EP abetara tous les dimanches na kata Kinshasa wa ba fidèle ba yakara et puis ba toi propre sur OK na concert à Papa Chéri ozo sentir vraiment que vraiment makambo eza danger donc Papa Chéri merci na ndingo tika ngai na kota na kata studio totala totoyo ka moi biloko zo beta ba tinoso ba kota été menga na zo ki privilège wana Papa Chéri au kota na yo ki banzembo mais na regarder en secret bangate na yaki na caméra te na yaki na portable te pour na filmer donc bazui wapi a connaît pas à demander mais il y a rien à face vraiment babi boki olala va gérer zo bimisa kalaté donc a osimba masolo quand des zara partout dans le monde panafan ya erreur moya grave donc Papa Chéri Motopamba bientôt balobi bientôt disque na zo bima balle de match ya Papa Chéri vraiment boyoke lengi Papa Chéri oyembela bino babiloko yo o babeta na ba ciel Mimi c'est pas au chamo voiture yo ebika Papa Chéri tika bisote toza toujours on a vraiment merci Papa Chéri wabi bazui wapi a connaît pas à demander il y a rien à face Papa Chéri bah gros bisous à toi vraiment félicitations courage toujours pona orchestre nayo donc Bendel est toujours écouté merci beaucoup Papa Chéri voilà tozongi et pas ya Weranson babi Flèche Ingeta na Kinshasa danger flashing est vraiment flashing est danger na kata Kinshasa donc no mo boyebi wera era bimisa rezara danger donc ayembeli bato yo ba grand prêtre neti Willy Musheni babi koda mboka
ya Willy Musheni wa za sponsor émission nanga ba nyonso ba yebi wa simba émission nanga wa simba masolo nanga ya Willy Musheni ba embeli nzembo na kati ya Flèche Ngeta ba embeli Pito Lukaya donc ba embeli Nadine Nzaou ba embeli bato belé ba grand prêtre baza vraiment belé donc Flèche Ngeta na kati ya Kishasa eza ko simba Kishasa bo moni ka Petro na embeli ya binoti bo moni na ba image hein Petro na donc bababi sakarabi so ka koti zandu ba nyonso ba komolanda bato bakomolanda babi Petro wana sombi lopango sakarabi a manqué ba parents respect pour akomolesa bango Petro comme na lar bato bakomo benga benga bakomo ko kabele ba mbongo vraiment donc danger à sali makamoko ya bien. Et par Ranson, vraiment merci Ranson parce que yo pour fou la rana yo pe sera bateau opportunité au pesi Petrouana ayemba ça na mo loro moko o sepelisi bateau vraiment Flèche Ngeta na conseiller bateau ba sombango bateau yo pe balinga Ranson bazale belé ba King Tequila na kati ya poto na ebike balinga Ranson Dodi Chama na ebike olinga Ranson balobi pe grevi futila yebo sakara albika suna bengi à sololi mais nazo benga maintenant na sololi te mais na biki grevi futi là à solola na donc vraiment merci na vraiment Ranson ndinga zo yemba banzembo na bien donc na senga bino eza volume 1 volume 2 volume 3 oyezo sala vraiment rage na kati ya Kishasa bosomba album ya Flèche Ngeta boko sepela no mobi Ranson côté seben côté pena ko bina ndinga sepela sarabino vraiment. Voilà donc on appelle si batunyo so yo pe ba soutenir Ranson mbote ADT Yankee ADT vraiment na bina minute aux à kata France pour toto so na yo vraiment ozo continuer toujours ko sala musala na yo ya promotion vraiment ya Flèche Ngeta merci à Ranson bon courage à Ranson vraiment Flèche Ngeta qui est liboso to peso ba félicitations et qui est toujours liboso pour awa ezo beta ma ezo binisa na ndenga danger na ba bar na Kishasa ezo inda na ba boîte boki ba boîte na kata kini Flèche Ngeta ezali ko inisa danger voilà donc to tchela bino pe image mukie ya sakara ndenga lobby à lobby binomo boyebi ka saka era lo barizaka danger donc ndinga lobby a sali pe promotion ya album na bango ya Flèche Ngeta et puis tozongi na site na biso ya makasi babi site ezali do ekangi masolo rdcongo-info.fr site ya makasi ezakotama partout dans le monde Flèche Ngeta balobi bana poto bana monde entier babi mikoloka babi bazolo barake ti solol on te solol ti solol pas on te solol pas donc pour ba sololo na kata sino rdcongo.fr babi rdcongo.fr César Angadi toujours ya kolobeleza te talaka César Angadi babi kleboa elongwe pena na ndenge ya liboko Yesu pena na ndenge makolo tanga oswa batu babi tout le monde est d'accord en tout cas bana poto nyoso botala yango ben formation sur pour ya omona pena ben formation ba Ranson le roi de la forêt talaka l'homme de Ngeta ya koloba ou te zate parce que Ngeta to loba na bango ke ndenge to travailler ngo 3 ans ndenge succès nango ezala 30 ans. Donc ça n'a rien à voir de botalaka boyo ka banzembo pena de le seul leader a fula rabatu boyo ka banzembo wera yembe lo la ba héritier watanabe banzembo zo sentir pena que non ba buto ba yembi ba arkeli ba Nicodème ba papi kakol se bondo ya machine donc ba prêtre nini wera yembe litalaka oza RD Congo info na cadre pib na pesa bino pe de pib ba prêtre et alors ba greffer fouti la matita li yebo singa mfumba zo la mboa le serpent de Moïse. On a ça Dani soit bengera ça na $662 000 18 centimes. Dans la minute greffer fouti la boyo kanzembo le rôle ba ya Willy etoka hein o ba yembeli penado majoli etoka donc ya ko sakana te bokene bo Gigal Nzaou balobi talaka ba yemeli Manadine Nzaou et puis bokende bo Apocalypse Bela ba ki la faute talaka Apocalypse Bela oui rapena voix intérieure ozonga bo Pito Lukaya donc banzembo to ebisi bino za banzembo mo bozo batanga oyo kango ba chic bazola bo comprendre quoi mais na ndenga information en tout cas bana poto ya olobesa te biso tout wana kin balobi soro lingo za connecter ongo za l'informer pour marambele kana kin dans 2 secondes balamo César Angadi ya soango pour ça na satellite ana système à satellite net siko na mito satellite ebike ba ocho reflet dani vous comprenez
Oh, journaliste avec vacances, bah refoulé, bah na poto bochanga tembete. Ko ba botole mukanda, mais très fort. Dans la minute où tu as le bateau, tu as solol, on te solol. Tu solol pas, on te solol pas. Donc si tu as un rdcongo.fr, César Angadi, Cléboa, balobi donc toujours en forme. Il y a le bezate, mais toutefois, Sankara de Kunta, on peut s'appeler Bambote, ban aux États-Unis, ban Europe, ban Afrique, ban partout. Donc comprendre des fois, tu sais. Et puis na pesi so mbote na massa na ngai talaka fali pupa DiCaprio achicha de world et pupa fali pupa talaka muta pesi bena ma ba chanteur ne banzembo bongo bino bolandaka na batatu na rubokola mandefu bo pesa pe banzembo bo pesite donc c'est que bo kabate na récréation et puis nazo pesa sou bambote na talaka batu ba marqué époque. Hein, Werason, clan wenge, Werason, Jibem Piana. Donc, papa chéri, motopamba, Jibem Piana. Balobi a connaît pas demander. Donc, talaba star, on a tangi binoté. On a tangi binoté. Donc, on a une formation de zéro. Mais toutefois, il y a relobé les athées, mais, na opé sapé, bambote, na vienne, na papa, wemba, les cours, ouvrez beaucoup. On comprend son aïe, sous nazo, mon ambalamoro, frère Patrice, pasteur Claude Kabundi Walesa. Nazomona pena pasteur Mampa Tassi Deji et puis na saluer ba na biso batanga en États-Unis exaucé Gladi talaka chéri bompe ya maître Sefi penako a bunda pena na maître Amata mais so na nenga poto na mona maman nana benga en États-Unis na moni Dadi Bimpe na moni mbala moko na Panama Gimalela le prince de la ville Gimalela. Mercedes na bondi balobi dans deux fois tu sais or Malela Aurélie toke ba vaquer de vaquer et puis na saluer bana talaka 3 fois par an français Sam Samantha Monique Samuel ya rolobaru des athées mais toutefois na kinto za na biso bien a pe na koma résident na Boarangunda ba pianga mukanda 10 ans na Congo on vit bien ngam na fansa dernier par la donc net na minute ozomo na pecho ya lobarate ya za star o ya l'équipe star toi beti bloc cadena donc na kini na minute so akoti wenze panzani talaka na minute moi beta subale ça te soit bando beta bale bwanga kata kufa ba komo senga ba orthographe akomo le sanda kuna ba licencié na ba koko na ba noko na age neza la kwa mankenda ko respect et puis na minute déjà talaka na age déjà deux parcelles deux fois te kenne na pardon yo lo barate yo le gara na wera donc na minute yo ya kolobesa te donc talaka Sankara de Kunta na go sasko mariage na sonabata te na kasangulu te na go sala mariage pena na États-Unis Sankara de Kunta donc César Angadi chango na satellite soango déjà ba comprendre na boaka Aline Diadia Aline Diadia I love you 20 jours ga États-Unis to zongi sasa ezaku to batu bakenda poto libela ya zozonga oui Aline Diadia donc talaka taya mwasi était parole la ebopona Aline Diadia. Voilà, tout ça sous des retours, na site Nabino, na site Nanga, na site Abatunyoso, au Batubalingara partout dans le monde. RD Congo info.fr. Vraiment, dis donc, vraiment, soutien dans les Akitoko. Fabrice Zombi, Tobosanyote, président, Babi président. Fabrice Zombi, vraiment, gros bisous. Banyoso Balanaranga. Picho Pacho Nakati ya Norvège, vraiment na Bosanyote. Ma copine Edwige Pessa. Nara Nakati Kingdom bientôt. Retour Nanga. Et Jessie Coiffure na Villeneuve Saint-Georges. Na Bosanyote, Ser Nanga Jessie, vraiment. Yo Eminenge na Lingaka. Vraiment, Ser Nanga. Na pesi bambote na Blaise Mongo na Bosanyote vraiment. Toza na Kati King Babe Zoinda. Amado, mama Zoindi sawa. Partout Zokede. Keba, Edwige Pessa. So, yena kishaso kina zando. Kande yo zara nzoto wana kande yo zala kado di chamba eloka ba bebe ba obengo ya mado mikolo yo komi to ko banga so ke kaka amado Fabrigas ba lobi asali likambo na kata kisha sawa ya mado za ko beta na modèle moro danger na modèle moro danger donc Fabrigas avandisi masolo balobi métis noir avandisi masolo Fabrigas lelo vendredi ko beta donc biso no rozala wana bo mona pe ba image so bo nga ba filmer to mona ba image donc Fabrigas azako sala vraiment balobi batnios ozala papa ozala mama ozala mwana ozala jeune ozala nani babi Fabrigas azo binisa na ndenga mukete azo binisa Fabrigas ya mado Yamado ça doit ravage donc
vraiment merci à Fabregas pour ba mususu bazolonga ba ça eloroté mais Fabregas ça le loro nae batu bandimi Fabregas na kata Kinshasa vraiment félicitations à toi continue toujours comme ça ne t'arrête pas foncez bazalande ti batu mususu bazaka sala musala na yo ndenge batu nyonso bazara. Donc voilà, en même temps, album où ba jeune, ba jeune yo, ba aussi ma solo musique, balobi Fally Ipupa, abimis album nae libre parcours. Oyo e bandi déjà ko sala po ya malembe, zo ya malembe, e pesa batu mo ba mawa. E ba mawa ne ko mo bisengo, sali mo le o mona nzoto. Donc vraiment Fally Ipupa félicitations, vous mandez obin sara biso Fally Ipupa boyebi ba asala ka bandi bo bien. La plupart de l'album nae cause à 20 18 et bien. Donc surtout pour na Babasi on a eu vraiment que balinga Fally Ipupa boson album nae a PCP ba tout chance ça fouli pe ba musicien a lobi vraiment to pe ça ba musicien no bata ça karaba lobi sur PCT c'est que na récréation bana o kabate faut pour kabate na récréation to zaki moi mabe on ko olia yo moko pourquoi donc na récré wana okabate Fally Ipupa abmis album na ya kitoko vraiment na conseiller ba nyoso balinga Fally Ipupa ba vena biso Willy Musheni na ebike yo vraiment linga Fally Ipupa na bosanité Samindo Mbasi de Goga mutunanga na bosanité Rachidi de Boston vraiment Rachidi yo yebi vraiment balobi Fally Ipupa mutuna yo abetaki wa yemba na mariage yo moko yebi kana mariage du siècle balobi mariage donc yo mo yebi Fally azo mis album nae donc on sait batnyoso o baninga Fally Ipupa grand prêtre Césanga dio muta Fally peut-être a petit na yo peut-être au kuta na bureau na biso na Paris kuna donc Fally Ipupa a mis album nae pesi ba musicien chance alors on singa batnyoso oyo balandaka biso oyo balingaka biso o pe baninga Fally Ipupa basomba album ya Fally Ipupa o bimisika nakati a marché vraiment on a conseillé batnyo so basombango donc voilà pourquoi pas tout le belapé Ferregola babi mais petit mais costaud mais ayem maradon faire erazo yemba zo changer ba voix ko yemba azupe voix franco yembi azu voix ya Pepe Kale ya balusi yembi Ferregola bientôt dans le marché aussi aza ko yemba ndiemba vieux jaloux pe et bimi déjà single nae plutôt single ya Ferregola donc bientôt bato balinga pe Ferregola basomba album ba Ferregola pour Ferregola asala moi biloko mo abe surtout ba acoustique na ya beta on est danger quoi donc Ferregola na on conseille ba nyonso oyo balinga Ferregola vraiment o bazali ba fanatique ya Ferregola o bazali pe ba master nae basomba vraiment Patrick Mumbata na ebike yoza muta ferre donc bosomba album ya Ferregola ou abimisi déjà single nae ou abimisi déjà bo soutenir peut Ferregola parce que azana voine bien so totali bien Ferregola pe ayemba banzembo nae bato ba sepelaka donc voilà donc ezaki émission moko to bandai ko lobelaka uniquement ba album ebimi na ba album ezoya na bato bazana studio to bosani pété c'est Léo personne na kata album azana kata studio to zaki lobi na studio mais to film a été pona to zwana ba image to zwana ba nzembo wana te pour ça bien te asala bien du yo na Fabregas pa imba na kati donc vraiment to yo ki banzembo ya c'est Léo za kitoko wapi babi vraiment kitoko bientôt bozela sorti album ya c'est Léo vraiment ba o baninga c'est Léo bana banda babi bandal séparé donc c'est Léo na kata banda la bi bandal séparé ba o baninga c'est Léo bato bazana ba poto o pe baninga c'est Léo vraiment bozela album ya c'est Léo bientôt na marché boko sepela mingi na bien un album à c'est Léo donc voilà donc totiki bino to na mbalasima na site na biso monene site o ezakota ma partout dans le monde. Pourquoi pas tout ça ba dédicace na bato nous so balinga biso Fabrice Zombi babi maître président Fabrice Zombi vraiment bambote na yo Didonkoi to bosani yote vraiment famille nangai famille Bokombe na pesi bino bambote vraiment belé ba master na Facebook Nadine Masidi na pesi bambote vraiment Mama Vivi Semi na bosani yote vraiment bambote mingi na pesi Gidel bambote vraiment bambote na yo na pesi Edwige Pesa bambote Annabelle difficile à garer na bosani yote malgré mais Annabelle difficile à garer vraiment na pesi yo ba gros bisous donc na kana kataki na cadre ka ya musala ka bobindi bozaka
le célèbre journaliste beau comme un dieu, Adi Londolé. Vraiment, il y a eu un goyo. Bah bisous, bah gros bisous vraiment. Na sali demo na kino benga ngobi na omeli trop maintenant zonga donc bangate. Blaise Mongo, bah tout nyoso, oba soutenaka. RD Congo Info, oba za toujours wana ba des affaires, bah Jordan Koussa. Koussa Jordan Koussa vraiment na bosani yote na pesio bambote de Cosmuko qu'on a bosani yote na kata Bruxelles vraiment merci pour notre soutien na yonde au soutenara émission na ngai ya Willy Moucheni Koda Mboka o sali na kata kini ele qui a tout vraiment ya Willy Moucheni vraiment merci donc tozala kini babi kini elengio wapi kini elengio vraiment merci. En tout cas, bazui wapi. Pour ça toujours na site na bino makasi site eza otama partout dans le monde et pesa batu bagou. Ba posa babi ba vrai chéri wapi na kata site. Ya rdcongoinfo.fr site kitoko. To bosa ni pété na sima toza na gradi mouya wa simbi masola site. Wa simbi vraiment réalisation donc na kati ya site. Wa simbi réalisation na kati ya site na biso rdcongoinfo. .fr to bosa impéter les grands prêtres et moko vraiment merci na bino nyoso merci na balandi nyoso balanda rabiso vraiment ba on a bosani vraiment balasima ba mission za nango ebele na obora bino karapo e komara obwaki ngate vraiment Samine Dombasi de gogo moto nanga mao babi mao na peso ba mao vraiment ba mboto donc ba oyo na boaki te ba o musuko tu na boaki te c'est beau sur la bien te c'est vraiment na bae bino quoi donc na bae bino mais ba on a bosani na obora bino après ciao